Chamoto bakata. Mais ça le titre on a thème na ko kala chamoto bakata. Oui, récolté, oui. Moto bakata na moto te. Na zalaki ba catholique ba prier pour na bango. Ba prier nitini. C'est pas prier à mawa. Bon, yo tanga na ba président oyebi ya mboka. En tout cas ba président ba zebele. Neti. Songangai. Sidani otozana nga ko sumoka te. Poko benga moto so président za président to sumoki. Ndeko na biso azala prudent. Na lancer message ya prudence. Na ko flatter yete parce que ba bon prophète ba ya ko sauver ba vie ya bato. Pourquoi bandimi et message ya ghanéen que ya ko comme président atako ba fraude des ali bandimi yango ndenge wana soko ba boya oyo wale salobi ke mutu akoko ba boya. O bandina ba kombo pani. Non, ba inaye baza à 2 mètres. Tango azoluka ko déboulonner abandango na cache parce que na cache pesa na ba boulon eruya sima kende nango bisika azali ko kende. Respect na papa mokuna na corps bande ko bakolanda ngai parce que to botama na discipline mais awana œuvre ya esprit, l'œuvre du Saint-Esprit avec mokuna mission na ye ayaki nango na Congo ici et si là avec mokuna a flatté Joseph Kabila alingi a flatté le sous Félix avec mokuna lobby faut respecter autorité établie. Faut souki ça t'est établi par qui et comment. Okay, Nzambe tango alobela kabato. Témoin ezalaka papa mokuna. Témoin ezalaka pasteur Kankenza. Papa mokuna a géré ACK oyo ye a domina na lolenge na ye. Awo eza likambo ya mboka. Lobby message ovandi. O fashi mabe. Il faut faire quoi? Félix asa mwana ekela mo liboso ya Nzambe. Tu balobaka libala ya FCC na cash. Nani azaka mobali, nani azaka mwasi. Tala bana osiko bakobota mana libala wa. Bana kitoko. Félix abenga bana na les boulons. La démission est belée, à l'andara tout ça, donc félicitations. 5 ans déjà, Eza est belé, les Nazaréens, parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois, il n'y a pas en bas. Eza li pendant moi en bâté. Moi, ce que je vous demanderais, enfin, ce que je souhaiterais, Eza que Bokine Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, mais nous sommes ensemble. Bon Dieu, le Saint Dieu, grand créateur, notre Seigneur Christ et Jésus, nous sommes reconnaissants. Nous bénissons ce temps et nous laissons notre mission entre tes saintes mains. Sois notre guide par la puissance de la parole véritable. Nous avons ainsi prié. Amen. Pacha, vous avez so sambelo linga pia mtazungu samen. To eza intéressé na mtoto. Oui, na lingaka moto azongisa to moto azongisa ti. Na bato na kambaka. Na lingaka bazongisa. Parce que communication ya mosali oyo nazotindela bango eza miracle. Mais quoi pardon? Na moto oyo azali sika. OK. Donc ou na kepa na ye wa ya zane sika. Ata le bien men était posé un problème. Pachal mikoleki okata esuki comment tu kanso ebele? C'est dire quoi? Omoni suki c'est un grand secret ya Nzambe na bato na ye na basali. Nzamba yebi pourquoi pesa biso suki. Do suki bakata kango pamba te. Siko na bato ba surtout na bato ba discipline. Na bato yo ba miyebi. Bakata suki pamba te. Do soki ngonge beti e permettre na longola suki. Na longoli potam so bato ba mesane longi wana na changer longi. Poso longoli suki en tout cas elongi zwaka esala ka moi changement. Mais est-ce que papa Chalobi que jusque là émission ba non to so la ka biso moko. Ba filmer bisoté. Faut ba filmer biso. Omoni na ba plateau. Même na wana conseil, ceux qui ont tambola, OK na ba journaliste ou bien ceux qui na ba politicien, kenda ka déjà za prête.
Ok. Parce que cause à la hausse solo là, il y a évité caméra cachée aux oreilles. Ah. Vous comprenez? Net yo bosi na bi caméra cachée zo zoye obetela batu guitare. Oko sala. Na Posa musicien oyemba banzembo otumbola batu. Papa Charles Lelo azali prophète ya temps ya vengeance ya troisième temps. Na linga musique makasi mena yebi yango te. Neti guitare Papa Charles so apesi yo. Na obeta na rythme. Saka batu moi surprise avant to bande émission. Ndenga bana mike. Oh. Siko nana yemba. Yo. Bon, toke kasi. Bana siko to obeta na ndenga bana. Ah. Yebi obeta ngo. Na ndenga bana siko na yemba neti nzembo. Bon, so neti obeta na ndenga bana. Sa bana. Nzembo neti. Sa bana ta Jésus-Christ nous a aimés comme voilà. on n'a jamais aimé. Ok. Jésus-Christ nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. Sur le pain de l'amitié, le pain de... Oh, c'est mon corps. Papa Charles, pardon. Oui, comme Bimisinga... Mais pas Charles, Bimisinga va bande balébélé. Merci, bonjour, shalom chez vous, bien-aimés dans le Seigneur, très chers fidèles internautes, vous tous qui êtes branchés en ce moment sur le nazaréentv.com, partout où vous nous suivez, Papa Charles, s'il vous plaît, je vous dis qu'on est ensemble, il n'y a pas de souci, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, la princesse de l'éternel, la Tiffany Mokwa, la présidente du Parlement céleste. Dépité quoi. Dans cette émission Table Sainte, une émission qui réunit les hommes de Dieu autour des sujets importants, si très capital. Aujourd'hui, après 2 semaines, je pense, je suis avec le pasteur Charles Lelo. Et ça va chauffer aujourd'hui. Ça va chauffer aujourd'hui, je vous rassure. Mais avant toute chose, comme je viens de le dire, j'aimerais glorifier le Seigneur. La Bible nous dit réjouissez-vous dans le Seigneur, si possible danser. Et puis je vais saluer mon invité du jour. Alain Kiakala, Yves Bolofa, à vous.
nous sommes de retour sur ce plateau de Big Saltation. Joyeuse fête na mon papa, Rabbin Tosh, hein? Rabbin Tosh, joyeux anniversaire na Israël, Bissika Zali, jeune Rabbin Tosh. J'ai dit des Big Saltations à ma maman chérie, maman Foura, maman, elles sont tellement nombreuses, hein? Maman Betty, Coco Léa et Papa Deo. J'ai dit des big salutations à ma sœur de tout le temps, ma sœur chérie, Nekab depuis les États-Unis, à Marlène Mbouyi, ma petite sœur de tout le temps aussi, à Papa Biak depuis la Suisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis avec le pasteur Charles Lolo. Bonjour, bonsoir, Shalom. Bonjour, ma sœur Tiffany. Papa Charles. Oui. Ôtez à peine un micro. Oui. S'il vous plaît, est-ce que vous mettez un micro? Ah, ok. Papa Charles, sur la télé, on a kingo, on a un micro. Ah. Oui, écoutez. Papa Charles, maman moko yebsanga le papa ono lata ezanyoka. Oh. Atuni ngaso ezala. La vena kasa makambo lobaka yo tarandi abapisa kwa. Ah te, oyo eza écouteur maman moko rita tinda kisozo solola. Est-ce que soko longo liango? Olie tango. On sait l'émission bien. Olie tango nyonso. Olie tango nyonso. Ozuka téléphone boye bare yo ezo kota partout. Nda pensa ki na écouteur wana vraiment ezo edemi. Ah yo bat ba pensa non mingi. Ah oui, omoni bato nzambe moto akela bango tant que je suis son serviteur. S'il vous plaît micro papa. Ba pona minaye vraiment bazali na obligation ya ko penser na biso basali naye parce que mosala tozo sala na ngonga o eleki kitoko mingi parce que yango ezomema Congo na Congo to. Bo biso po bato penser na photo ça. Je sais que ba pensaka pe na yo. Menga une question. Na bipo ba penser pe na biso to ça. Nde secret zali ko kangama na le bon et le vrai Dieu. Je sais que ba pensaka na yo nde lelo zali patron ya monene ya les Nazaréens o ezali site ya monene mama. Soki ba bando penser na yo te. Je ne pense pas que lelo okocha moto bisika ochi. Donc chamoto bakata. Papa Charles titre wana te manana ko kala chamoto bakata. Oui. Oui bien on le sous na ba 2000 ans 2000 tango ndekwale ya Kofi ndekwale mo 2013 voilà je pense 2013 tango ndekwale mo loto akufi après nde nazwa ki révélation wana j'étais révolté oui mutu pa katana mutu te nazala ki révolté non mutu ache mutu nan message nango ezala que les hommes de Dieu véritables makamba ko banga ezali société levez-vous après wana ba Roger babimi ba Papa Charles babimi tala bato ndenge na ndenge message à vengeance et s'éclater tala ba force ndenge babimi nani obanga lisusu bato ba komi na message à vengeance. Merci beaucoup Papa Charles Lo Biblia o changwa pardon Biblia no changwa Biblia nanga yanga ah ok Biblia nanga izana bureau na bureau tika una bureau nazana deux Biblia deux ya mukena na ngai moko esprit qui est en moi na ona tiki na ndako na téléphone pe zawana. Donc, le révélateur. Papa Charles Lo. Maman Tiffany, est-ce que tu sais que Christ est azalaki partie à Bible? Selon Bible, combien ça est partie à Bible? Est-ce que Moïse a une dame à Bible? Est-ce que Jean a une dame à Bible? Ndeba sangisi. Donc normalement, faut pas un message à vengeance, ba chango après apocalypse. Mais bato banocha ba Bible na sama peka bakenda. Ba oyo babande ko chapa Bible na lelo na sala émission ka boy na se ya mapeka oui ba misoso bazali net tu fais partie tous avec ba sœur mo ba frère mo bazali ta otamwa banzira ba longola ka en Christ oui lelo na sala émission ka boy oui c'est une bonne chose mais un problème il y a temps au monde lelo Bible a comme na ba téléphone lelo a comme na ba tablette donc tablette moi cha kotote aujourd'hui bon est-ce que sur la sala émission net boy na tina ka Bible na sala peka na saka émission ka boy normalement faut respecter Bible azali instrument moko faut ko memaye na honneur na maboko na mapeka te je sais bando meme na basa mapeka wana antuweza la penda respecter est-ce que yo ba ko zo ba chona sa lipeka bozima komi bo chena sa mapeka eza penda respecter. Merci le roi Papa Charles ici voilà vraiment. Ok, d'entrée de jeu, Papa Charles Marmolo, baiser belé. Oui. Marmolo, vraiment, baiser belé. N'a habité, vous autres, le samboté pour gouvernement et bima. Tous autres qui est 100 jours à présent. Oui, le sambo azali na première position, na bon moya mwana na nzambe. Le sambo azalaka toujours
na première position mais eza na esika mosusu mpe bokoboya kosambela eza na baka mosusu okoboya kosambela. Il y a des versets tant nango pe ici et sili tant nango pe leki eza na ba versets ezali passager na ba versets ezali éternel. Nazo pe exemple moko balobi prier pour ceux qui nous maltraitent. Prier pour ceux qui nous maltraitent. Nous avons prié pour des autorités à l'État banda époque nazwaka époque à Mobutu ti nazwina na époque ya Joseph Kabila wana ti le 18 wana to prier pour na bango ba catholique ba prier pour na bango ba prier netini c'est pas prier à mawa ba pasteur ça biso toute autorité vient de Dieu à toute autorité au sambela pour na bango te version ezala pena bongo te interprétation nango eza mabe to prier na l'église biso to na l'église de réveil to prier fin de compte ba pasteur ba kuta na autorité ba zui solo bangindi mais biso ba citoyen to kufi autorité to prier pour na bango ba bomi biso ale lobi lisusu to ye na église bo prier pour na bango ndenge kola lobité bino bo prier ba bo makabino vengeance vas-y kendo talisa que légitime défense ezalaka c'est-à-dire que ceux qui Goliath a na ndenge amabe David abando prier pour na yete David atakaki makambo mabe ezali na kata Goliath epesaki kimia na bana Israël de prier na vengeance échanger oye pona kobika Congo to yambi yo to pamboli yo oye ko nuire okuta na mopanga ya vengeance. Voilà. Merci beaucoup papa Charles Lo. So bande pe ko prier makasi pona Congo olingos ba prophétie mais ba compter parmi ba sakoli oyoyo bo sakoli mabe pona président de la République Félix Tshisekedi. Ba compter ngai parmi olobi ke omoni mabe ezoya na ngambo ya président. Ba compter ngai parmi ba sakoli oyo ba sakoli mabe pona président nani? Boy président de la République. Na yo ki bien te. Sunganga mama Tiffany. Mais ngam na toute la question papa Charles. Kasi pesa en question. So comme so tout na nga ba question. Pardon, bande la question. Bande la na répondre. Bon papa Charles yo kangi netini na question. Place au kangi na obax. Osako ba lobby osako li mabe pour na président. Mais suite na kangite. Suite. Parce qu'il y a plusieurs présidents. Yo moko. Pardon. Président il y a parlement céleste. Mais natang na kangi kasuka na président, tant moso na ko lo ba président na bando le bezayo. Bon yo tanga na ba président oyebi amboka. En tout cas ba président ba zebele. Songangai. Bon ngati président ni otosana nga ko sumoka te. Poko benga moto moso président za président to sumoki. Poko benga moto moso pasteur za pasteur to sumoki. Président na bat moso benga homme de Dieu. Bon nani okamba mboka. Nani okamba mboka. Mboka bakamba kango na bato ebele na institution ebele soko tuni question wana constitution mboka ekamba garant de la nation police akamba garant de la nation garant de la nation bazé ebele tu es garant de la nation je suis fils de Dieu le Dieu créateur lui-même aussi est garant de la nation mais soko okenanga question que selon ma bongisi ya seni na cour constitutionnelle là je peux aider pour cadrer biso na ba question to kene malamu surtout que garant il y a des garants que Dieu a payé parce que Dieu lui-même est garant. Papa Charles le lobby que batanda ba koko bandosika parce que ozo compliquer la princesse. O lobby na banda ko bat ba ko banda osika pozo compliquer la princesse. Non bato omoni bato balanda kabiso. Malobani ozo reconnaître olobaki oyo monaki nzamba talisaki yo pona notre président Félix Tshisekedi Fachi. OK, je pense que merci beaucoup na kena no bato balobi mabe o prophétiser mabe pour na président Fachi. Les gens doivent respecter les prophètes na kati ya Congo. Eloko liboso na zolo bayango. Lelo bozo yemba bozo kumisa. Bato ba Olanda Félix avant comme président ndenge bolobi na Ghana na landi avec mukuna. Alobi na Ghana ba prophétiser ki pona ye. Bon supposons que na Ghana c'est un homme de Dieu. Alors, Broya ko sakanana biso pour nous dire que tu prophétisé mabe, c'est-à-dire que prophétie à malamu ezali ko zala flatteur. Biso to ko flatter ata motote. Je crois une émission yande komoko Flavien a posé question sur problème ya ko déboulonner. Oyo ndeko Félix a lobby fa déboulonner système ya ba dictateur ya mboka oyo. Na lobby boy
dès que bazo bimisa gouvernement na bango ndeko na biso azala prudent na lancer message ya prudence na ko flatter yete parce que ba bon prophète ba ya ko sauver ba vie ya bato message ya Miché na Cap ko kende bitumba te so ito ko kufa ezalaki message ya mabe message nzambe ya pesi je crois Isaïe kende ko pesa Ezekias yebse ki aza ko kufa ezalaki message ya mabe message ya malamu ezali ko flatter muntu non chaque mosali aza na makambo azo yoka makambo ya ko pesa pourquoi bandimi message ya Ghanéen ke ya kokoma président atako ba fraude ezali bandimi yango ndenge wana soko baboya oyo walesa lobi ke mutu akokufa baboya obandi na bakombo pani non nazokende na landi avec mokona ato atala il faut boye beloko moko Félix na ba négociation na ye nyonso na lead politique na ye ti place akomi aye kokoma te ke akoma mokonzi ya libota na ye to ya Kasai donc ya Congo tango ndimi kokoma musicien ya Congo c'est-à-dire ba congolais ba komo tala yo so sali bêtise sali yango na no ya ba congolais tango comme premier ministre ya Congo ba congolais to ba o wana lo baki na tango comme président ya Congo ba congolais no ba tala yo et nous les hommes de Dieu donc boye bisa biso to banda ko banga ba pasteur po ba influence ka ba konzi po ba kanga ba pasteur to pesa ka liso ba message te mais on a c'est-à-dire ce qui m'a bé ezako ya to moni yango biso to signalaka kanga tchana boloko kanga boma wana na biso ekotika la ndenge esprit ya pesi wana monaki ezalaki ba penser to ezalaki o calculaki to ezalaki onkola lobina na koyebisa yo nyonso parce que l'esprit Saint-Esprit ce qui a lobby ayaka kokita na penser ce qui a lobby a calculer à côté na penser nda pesi po loba na lobby boye oveno pe kimia na loba nanu na émission na yo kende kona biso akoti na libulu ya muke c'était un message que je répète mais on a lobby titango lobby si ko loba boye que asala attention ba ini na ye baza musika tendenge bazo calculer ba ini na ye baza à 2 mètres tango azoluka ko déboulonner abandango na cash parce que na cash pesa na ba boulon eruya sima kende nango bisika azali ko kende mais soki ba bimisi gouvernement ba tue président ya Sénat batala bien nani ozala président ya Sénat gouvernement ekozala ndenge nini wana siko akomi kotambola na bokebi parce que na politique ya Congo mawa ezala kati yango na lobby papa Charles Lo tango yo lobby yango vano kimiat bon o lobby message ovandi o fashimabe il faut faire quoi o fashimabe pona soki na lobby faut asala ni mais na lobby oui c'est ça de droit ce qui na lobby faut asala yo otambo no kimia mais ozaki na batango ya président kabilo lobby bo batama bo kende kwa mais yo lobby va no kimia état de droit na koyebisa yo ke ce qui est na président oyo a souffrir na ba message na insulte eza Joseph Kabila na insulte ya bato mais Akim Sabino pe bambango vous comprenez Akim Sabino bambango ngai nazokende parce que lobby o mona lokola ke nazo batela makana tango Félix non na tango Joseph kuti zalaki très dangereux mais tango Joseph ango pe kete zokoba c'est un mariage est-ce que tango Joseph esili mais telle émission ya papa Charles atana epa na yo ma sœur c'est papa Charles n'est pas un serviteur oyo nzambe na yeza Joseph Kabila pour abanga papa Charles ko respecter Joseph Kabila akopesa ba message oyo ekobikisa yo donc biso tokotikala kozala ba flatteur te ba flatteur bazali bato ya loi ba pharisien message esili akomo travailler pour na mbongo mais papa Charles ndimina ye bazo kufa ya komo travailler pour na mbongo wana komo pesa ba makangu mosusu bazo sala bango beso pa na équipe ezali biso te biso toza na 3e temps ya vengeance sauver tout le monde donc ezala na présidence message comme ebikisi so monique bon pasteur wana azali gênant na okanga yo kangi. Merci beaucoup. Voilà. Même quand on a fait ça, tout succès, hein, bah tu me sois charme, tout va quatre après, bah tu vas et puis c'est succès. Et puis il va n'enner en côté dans le gouvernement. Papa Charles Lo, oui, tiki biso ma case ses alliés message avec Mokuna. Vraiment, biso na les Nazaréens et sali biso passi ma case. Na bombite na lobiango. Tout le monde avec Mokuna a telemi koloba makambu ya ndeko na ye évangéliste oyo. A prophétisé qui publiquement. Wallace.
pendant que toujours ba soute bino ba pasteur bo ndenge nini bo sa ndenge nini. Il y a question dans le Zali, comment avez-vous apprécié discours ou anatope émission il y a évêque Mukuna face non il y a beaucoup de l'évangéliste nayo ndé bozo pesa message ya prudence na baliwa. Bon, comment juger en deuxièmement par rapport il y a ba bêtises nion surtout au salama na église corps du Christ au évêque Mukuna atikala kolobate, comment on juger yango topé ou apprécier message on a face il y a makambuye moko évêque Mukuna asala tout l'église pe fingi sama à cause ya ba makambo évêque yemo kasala. Ma sœur Tiffany, je respecte papa Mukuna comme motu mukolo na respecté ye mawa nazo répondre na domaine ya bonzambe ya mboka oyo kuna Yesu Kristo ayebisaki ba pharisien que Moïse na Abraham bozo linga avant bazala ngana zalaki. Donc respect oui ngana za avant papa Mukuna, respect na papa Mukuna na corps bandeko bakolanda ngai parce que to botama na discipline mais awa na œuvre ya esprit, l'œuvre du Saint-Esprit kuna makambo fo evanda na mesa. Mama Tiffany évêque Mukuna bungi et azo bungi sa bato évêque Mukuna mission na ye ayaki nango na Congo esi esila évêque Mukuna azo yeba lisusu ko orienter makambo na ye azo lobate évêque Mukuna lobi faut respecter autorité établie faut souki ça établi par qui et comment a commis wanate évêque Mukuna a flatté Joseph Kabila alingi a flatté lisusu Félix soki azozo Félix na cadre ya memengo na cadre ya tribu aza komi kosa toza na mboka oyo Congo landa makambo évêque Mukuna aloba évêque Mukuna zoloba soki bozui prophétie faut ba mona bango batata de évêque Mukuna comme nzamba ba prophète évêque Mukuna aza pasteur prophète aza likolo ya pasteur évêque Mukuna lobi prophétie ba pesa kango en plein air te kendo kota na seka okuta ba prophétesse mona ba prophète bazalaka kuna tozo mona esiko fandi yo mama olati rouge mamoy bazo pesa prophétie en plein air siko se na seka talobi kuna na seka ya pesa kana na olanda ke misalo biango a pesa na seka okena lukani na seka ba beta be prophétie lokuta okena lukalobi ko OK alors ba pesa ba prophétie en plein air kendo kota kilti ba sisi na kilti te kuna nazo mona ba prophétie yango pe bona yebite bato ba pesa kamena kutana bat mosus mingi rata nango ya banda prophétie avant binoa oui na uto yepsa wa na respecter na mbula parce que c'est un père qui a des enfants mais wana domaine ya nzambe na mboka donc wana mboka pas de blague. OK nzambe tango alobela ka bato témoin ezalaka papa Mukuna témoin ezalaka pasteur Kankenza témoin ezalaka ba pasteur ya réveil papa Mukuna a géré ACK oyo ye a domina na lolenge na ye aweza likambo ya mboka c'est-à-dire ba travailler na Joseph Kabila pendant beaucoup de temps tala mabambebe salemi na temps quel conseil babando pesa je pense que bazo wele la poste ya ndeko Mogalu bazo wele la poste ay kasi ba wele la poste ndeko Mogalu nandenge kasi bo munane ozala conseiller ba bénéficier kana ba sécurité ba bénéficier kana bazala libre na kati ya mboka oy et so to kena ba propos na ye akoya ko risque bima parmi bato ba kizaka ba pasteur pene ya autorité po ba kesala bango mabe nandenge na koyebisa yo ba propos de tini na parce que a lobby boy kopesa prophétie il faut pas ezala en plein air kaka ya se contredire a lobby Félix na Ghana ba pesa ki prophétie na église akokoma président siko ya Ghana ondimi ya walesa na Congo yozo boya ndenge nini ya Ghana ba pesa ki publiquement kasi ye moko mi contredire okuto ba pesa ki ebongo awa soki walesa na église a pesi publiquement wana comme un président nani wana no président facha il n'y a pas de prophétie avant na après président que soki okomi kasi nazokende a bible nini nzamba honorara bato bible nini atangaka akende kotanga mukana ya 1 roi 22 akomona tango Miché ba faux prophète ba ye kolanda ye koyebisa ye ke biso tosi tozwi ya biso yo pe par nos ali ko mekate ko changer prophétie Miché na miso na bango na miso ya témoin Josaphat Michel Zoloba, je dirais ce que l'Éternel me dira. Bato bazala ki wan. Vous comprenez? C'est-à-dire que Félix a ça mwana et kela mo liboso nzambe. Félix a ça mwana liboso basali nzambe. Akenda ki na Philadelphie. Bachaki maboko.
Si vous voulez les pasteurs qui vous flattent, on a flatterie avec moi qu'on a zoké nango et pas ya Félix. Côté l'évangéliste. Na côté les prophéties, na côté les messages en Zambé. C'est que nous disons clair Félix ça en danger. Il faut à la prudent. Bon, nous te disons que Keba za la prudent. Si ko yo lingito lo bangote poto banga. Papa mo kuna kokanga mutu moko te akoboma mutu moko te aza nzambe ya mutu moko te ke soki ozi prophétie okende ko pesa ye. Ba prophétie ya seka ba pesa kaye. Mais mboka oyo c'est mboka le Dieu grand créateur. Donc accepter tes autorités, il y a l'état batambola na ignorance, il y a ba pasteur expiré. Mais papa Charles Lo, pardon, question en candel vous. Non. Na moi mati. J'explique des choses. Tanga makomi okokuta que ba pasteur azolo bake oh manque ya sagesse. Jean-Baptiste akena na Hérode na Hérodias bake bomé pona nini. Il a appelé ses prophéties en plein air. Après c'est mais aussi que monsieur pas bantou. Yesu a beti bato na kati église en plein air. Oui que monsieur pas bantou. Oui, to ça ba bantou alors. Israël wana pe bazali ba bantou. Est-ce que na koloba? Israël wana ozo yo exemple ya ba. Est-ce que lelo yelinga ito oyeli makambo ya bakabe bazalaki pe bande kona biso. Est-ce que na koloba? Non, nous ne voulons pas tala. C'est mission Maman Tiffany. C'est une mission ya pasteur Sili. Avanda asala eloko mosusu. Des qui meilleure question papa Charles Banozé. Non article yo. Ah, toki. Oyo na toki. Si. Otoki si na. Kambo za bitumbati. Yuna. Mais je vous dis, ba intimider ba que c'est prophétique au pesate ozo banga leka ngona na ba effet. Oyo de ba tsana avec mukuna donc deuxième Dieu auto leka kana nzela ne pona ba message. Avec mukuna tembo il passe basuka. Attention à vengeance. Attention à vengeance. Christ a écrasé la loi de Moïse. Christ. Oyo vengeance. Wana ngolu. Attention à vengeance. Merci. Mais natuna ki yo face ya ba réalité nyonso tout parce que biso to vendika ba réalité nyonso eleka awa. Eza pe question to na papa mukuna. Soka Rolanda biso to pe bato aseka ba Rolanda biso. To moni ba bimisi bat banyoka, ba bimisi bat banguma. Eza makambo mission nzamba tinda papa mukuna. Ba bimisi bat bambongo na ba poche. Ba bimisi bat ba prof ba parole to mafuta ba mama na ba mafuta na ba sexe. Ba papa mukuna batali karaboy. Siko basalela ngo même lettre te bakendo tika na gouvernement mais papa mukuna na makambo prophétie évangéliste apesa lobike ba atelema basali lettre bakendo tika mikolezo ya to komona makambo koleka papa Charles Lo comment ngandi passe na za wana ndi wana lolenge ya ba pharisien ba pharisien tango message et sili Yesu aye ba komika ba complot ba telemela Yesu ba telemela ba ye bazangi message apesa bazangi message na likambo ko sala alors Gamaliel na acte 5 azopekisa bango tala botika bato yo basalela nzambe na bango Gamaliel évêque mukuna avant limbisa avant akena divorce na mwasi na ye tolo ba mambo non pas cela n'expliquer loko moko tolo ba makambo prophétie kata wana nazokota nazo expliquer loko c'est très important mais ko loko tani mambo kala esala raconter s'il vous plaît eza na ndenga mabete il attaquait ba divorce ba pasteur divorcé. Après quoi na motambo wana matia wana ezali soute. Il attaquait ba Melina Masanga. Après quoi ça l'équipe ya Renaissance ba Melina Masanga ba comme ba sponsor azolo bango li soute. C'est-à-dire évêque mukuna d'hier n'est pas évêque mukuna d'aujourd'hui. Ça signifie que message sili muta mut vanda calme. Tika bato yo Dieu jugera walesa na makamba walesa. Maintenant si Dieu te donne le message au pesa ko pesa te pour bang évêque mukuna sali association na bato pour bakanga ba pasteur ba ko pesa ka message. Non. Je sais une fois, on est avec Moukunaze, la montre. Il est venu nous dire que l'on a longué, et puis d'abord on a 15, avec ça la mec. Azongi sous. Azongi les sous pour nanine. Tant que kabona ki aye avec sibiso lobby boy. Na kabona bango po ba melaka masanga bazwa ka. Ah papa Charles wale solo mo sa songi par. Tika to solo là. Maintenant, c'est-à-dire tant mbuta muntu aye comprendre ou bien quoi na motambo wana ne azongi, maintenant ko zonga wana ko ba intimider ba messager ya Nzambe. Non, Félix Tshisekedi azaya ya mutu na ye moko te. Soki Félix azalaki mutu moko bon simple. Nani occupé mais voilà ti likambo mboka. Mboka ekufa bato nzala, bato insécurité. Bon face à église. Face à église, qu'est-ce que vous pouvez demander à papa Mukuna va banana un évangéliste à réfléchir Mukuna ya lobby, ya molimo mosantu lobby. Atanga makomi ba message ba bando pesa ba roi ta nzamba otinda ba prophète. Ba bando le kananzela ya nani. À consulter ma commis comme il faut azote kama ba verset moko boye akangami nango mais apona ba verset nyonso ya de gauche à droite, c'est-à-dire que il y a nzamba cause la personne message au tungisa yo
oluki ba possibilité nalandi Wallace alobi boy na benga bato ya Félix est-ce que j'ai besoin de rencontrer Félix pour un message boy boy oh non abimaki soki aye kozala boy o soki kuna etungisa ye akopesa message ça permis ça permis akopesa message avant longola potinalis longola na yo moko kota église aseka peut-être lelo ba changer po ba komi na makambo ba prophétie na l'église to ya aseka et pesa makam plein air nazo mona kune nazo mena mais ye moko alobi o soki ozu message ya pasteur komeka kopesa en plein air te bongo ya bandimo ba pesa en plein air pona nini po ya pasteur message ko bimake akoyaki na ko bolobi komeka kopesa ya pasteur te wana ekomini un message d'intimidation wana d'intimidation. Papa Charles, les prophètes de Dieu restent les prophètes de Dieu, écoute la voix du Seigneur. Ce qui ne colle pas si message. Message wana alobi teke le kananzela papa mukune ko le kakunate asengi opeso ko pesa yango. Na kati ya émission pasteur évêque mukuna abi que pasteur Kankenza zo déposé déjà ba OK na élection ba pona tant mulaya na surtout pour ani papa Kankenza tika pouvoir te kaka dans makamoni so doit faire non c'est un président Kabila kende po ba sa l'élection. Eza c'est système ngoyo ya ba dictateur oyo. C'est-à-dire tango basali réveil. Et ça là que je pense que après ça na battant après tamboyer il faut élection. Oya longwe oya koti. Après ba pasteur ba iko kota mutu na mutu mokonzi na kwena ye ale basali alliance na bango na ba politicien na ba grand bazo soutenir bango ba politicien ba dictateur bango pe ba dictateur ba réunion wana bando sali mali société. Pasteur va comme moto na kwena ye nde makambo yaki ko beba alors ce qui a voyé comme que basala yango je pense que je ne suis pas ya pour un réveil je ne vois pas conseil ni na kopé ça bango parce que je ne suis plus moto ya kati ya réveil parce que réveil a comme un système d'étouffement dans un message les canam étouffement. Merci beaucoup bana boboy conseil bakolo hein et c'est loté mais voilà yo yebike prophète il y a 13 il y a na un roi 13 jeune prophète et puis akufa ki likolo ya ba mikolo wana ozoluka wana mama Tiffany. OK est-ce que c'est pas jeune prophète akufa likolo ya ba grand prophète. Merci tanga makomi siko na tuni papa pe évangile sa olingane bongote avec mukuna pe obi ke avec mukuna akoisa ki même basango tango tombola ki voix a lobby boy évêque akoko isa sango moko te mais basango bakata ki tango a lobby lande loko moko yeye ma sœur évêque a lobby so message du président que no luka yo pesa ye évêque a lobby ba parole à se contredire que no luka ye o pesa ye mais siko tango yoki ke ndeko walesa apesi message en plein air po ani abengi pe yete na nkonso ye wana na télé ba vous prêchez qui ba c'est quoi c'est tel ko loba mama Tiffany o pesa mibeko moko yo moko sal okokisaka ngo te donc comme ka d'église oyo yeso lobaki bango balobaka ko boma te ye moko abomi ko yiba te ayibi mais ça sali à la coulisse ndeni président yiba ka kopela ki la lobby so du message que no pesa ye pa linga benga wale sans coulisse ndeko na ngai mosale ya nzambe ozape élevé azoloba mwana wana na ba 2000 tango azalaki na mbunda tala makambo nzambe za expérience wana te na Bethel ba prophète ba grand prophète bazalo mais ba monde le côté jeune prophète aya prophétiser abima bo grand prophète aye jalousie bana balobi papa ke bo alanda ke yakankolo alobi akolia ke kolia to prudent mboke kufi bato ba nyokwa mi to très prudent soki ba kokanga bakanga na ba vie mona pe walesa mais yo zomi zoka ke mwana wana ba 2000 azale na mbunda tango azana mbunda non batu ni mutno sasa na bandela suka Christ akokuta ba pharisien ba mpaka mais à neutraliser bango na kimia asali nzela lelo pharisien ko loba lisusu il faut benga walesa pe na nkulisa solo lele kana télévision c'est-à-dire makambo lobeko simbate message ezali nkola lobi tokopesa mais bazozong sa ordre na katia église de réveil ordre faut bana na bango ba leader à réveil mais lobi ba sala mbami makamnyo surtout ezo soit déjà ordre bazokoma ba lettre bazotinda na mbakoni ça retard ordre na bango za retard parce que baza déjà selon le temps baza déjà mission na bango ici là ordre wana za ba loi moko oyo bakozo fabriquer ngo pour nuire l'œuvre de Dieu kangali kamno pour nuire l'œuvre de Dieu. Dama kamba bongi pas ça papa Kankenza simate. Ozana message ya président ya ministre ya nan faut le kana papa mukuna fanatique ya président nini yazo message yo ketike la ke pesa président akopesa te ndio moni ba konzi ba onyo kwama
ndo mona bakonzi baonyokwama. Merci beaucoup. Totikala longtemps on a été conseil ni no pesi basel na nzambe parce que ya bino basel na nzambe bandaka boye ya kobenda conseil no pesi bango bale. Soki ndeko wale sayibi ke message apesi utake pa nzambe azala kimia abangelo ko mokote. Avec mo kuna zonga tala ba mateyane ya banele katango azoleka na TKM atala bo santo na bonzambo azala kinango oyo na mona ye. Na tango lozolo bambi bakeko kanga église moko ya 2 personnes na ngirengiri avec mukuna sangi sibiso alobi lozolo bambi tu n'as pas droit ko kanga be église na ba arrêter na bino wana église ata eza 2 personnes des églises ya Nzambe zo maboko nanga ya ko kanga ngai c'est que lelo akomi prophétie et leke pa na yepo comme na président de la république wana schéma nini nzela nini wana est-ce qu'on les a conseil apesa mutu oh les conseils ils ont Bible le bini regarde où tu es tombé repens-toi ngate na Apocalypse 2:3. Merci voilà. Papa Charles Sona yo so lingi mutu atana tingami ti lobe ozanu ka bongo ba domiso avec c'est quand ils en faveur ya mutu na défavorisation ya mutu ngana simba ka ba verset nyonso ya de gauche na droite na tinga magana verset mon côté na zwango lokola appui toute autorité vient de Dieu te ntemekiti non eza okita eza très calme tokoleka token na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et le côté et puis qu'il y a mon bureau en travailler tes micros donc dès que ça on a eu galère na niveau 0 tout ça la boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazo tchela bino mo mutio naza nango na agence moko boy Nazareta. Qui dit sérieux. Oh maman comment des bons donc yo pesa au fouti mbongo tout na partir à poto biso to ya to jubilo na bengi ya Scotty agence mo ifungami comme na Nazareth Na kufie agence lisusu ndeke sansu mulongo kuna pour nous là susu na eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makamba bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona kimona mbeso po likamba boye na monde na nesalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la boyete bandeko on baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien donc à partir à $10 $15 donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo awa zika biloko kolia. Eh mama Nazareta nzamba pambola ya bakise mikolo ebele awa na sena mokili e bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta eza esika ya kobunga te toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. ya modé yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta. Dans le système mbimbi na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Qui dit sérieux. Merci beaucoup, Papa Charles Lo. Tu peux ma solote par rapport à gouverneur et à ville à Kinshasa au Bazui. Par rapport à Mbutumbute Salami cash na FCC Malubo Mboka. L'émission na yo ya suka to sala ki na lobela ki makamona te. Ke mobule zoya entre FCC na cash. OK, merci na sala ki yango epai ya journaliste moko aleka na chaîne ndeko walesa. Pe na sala ki yango epai ya journaliste ya Flavien comme on a Egypti. Na yebsa ki que
mikolezo ya awa ya meke mobulu ekozala entre FCC na cash na lobby lelo eleki lelo na télévision ya Kinshasa lobby rediffusion na tongo déjà tokota na mokolo mabanga ebandi mobulu ekoti donc to prophétisaki yango do esengaki lisusu foto leka pene ya mosali moko toke yebseke tala lobby ekozala boy alors kuna ekozala mobulu likolo mobulu wana naza koyebisa yo pona nini ma sœur Tiffany ezali plan eza coup déjà ba bongisaki avant na bande kona biso a FCC to sala boy to ko sala boy to ko beta boy Genève wana to ko panzango boy to ko récupérer boy to ko sala boy ba politicien baza au courant de tout peuple ndebino ba bo sutuka na lobaki yango avant na je crois pe na émission na yo ko lobaki naza ko douter des opposants place wana on douter Cameroun on douter Moïse des opposants place one. Je te dis que tout ce que vous vivez, lelo, atayi des pes, ba militant ba koyebate, o ba rula ka bango. Bango ba osoto ka ba gangi, mais ba responsable na bango ba yebi ba le nyonso, parce que boza ko vivre, ezala ka planifié par ba leader ya politique ya pouvoir na opposition. Bino bo osoto ka mebiso to ko soto ka te. Donc ba nyonso bozo mona wana, il est difficile. Peut-être bateau okolo bana na ba député ba leki na mondenge ya bien ba voter bango ba papa Molière ba ndeko Eliezer ba ndeko Daniel je pense. Alors mais le reste déjà ba calcul surtout ba point chaud gouverneur ya Kinshasa na ba Katanga ba wap eza ba point chaud déjà bien planifié dicté mokolo ndeko nanga akotubela ako se repentir a sanzi biloko wana omona ke makamto bandolo batozai na nzela. Voilà. Merci beaucoup, Tozo Koba. 100 jours, il y a président bientôt. Ezo Kokisama déjà. Bandela, Ezo Tongama, Bazouta la Bandela, Baroute, Nyon Soto, Ezo Kende déjà, Nako Tongama, et puis président Atamboli, Naba province. Ibele, Azaki Naba province, na Beni. Monde va un président, pardon. Na Beni. Pardon, Bata Beni, Bayi Bagini. Non, bah c'est repentir. On a Bayi Bagini. Maïe le funga, mais bah on nanti. Tu veux funga? Wana na terme ya bien bon biso tozana ba terme to lobaka mais okomo na bato mo suspect bazu yango na ndenga mabe na terme ya bien to ko loba ezali kozanga koyeba président des fois senga bango pardon na pwani kasi bango ba 5 pwani ne ba 5 parce que ba kosa maki na nani ba 5 pourquoi au président senga bango pardon olie bango ba senga pardon ya senga bango pardon pwani logique yango wana logique yango. Tuni ya senga pardon pour. Mais ako senga bango ba senga le pardon pour nani. Pour leur akendaki ba ko tambola na ba propagande ba ke belite ba no soutenir mingi mwana mboka faulu. Ezali stratégie ya population na ba leader politique. Population azala na position te. Population azambisi mayekebo yake. Omoni na mboka na biso ce que décide bon moto ya bato. Po bazana manduki, po bazana mbongo, etikali bongo. Population koloka ke bon, to se racheter kaka po bakanisa penga mona biso. Mais population azana lisumu moko asalite. Zoé abimi gouverneur, abimi moko ba gouverneur na province. Papa Charles Lelo batu ba telemi ko boya yango. Basusu abino ekoko zaite basu ba ko ima. Selon yo musela nzambe, otaleli bokondi na wana na lisu nini pourquoi bat ba roboya ina ba raison neti asilobi lisu ba osenga pardon baboyi nini ekasi awa na beni basengi pardon lobi lisu ata baboyi ba osenga pardon po pardon eza to boyaki yo siko tondimi yo ba osenga lisu pardon. Voilà, c'est pourquoi je dis peuple sans position. Et Mama Tiffany na banzi que makambo nyonso oyo baza kotambwisa bino na seni bande liti suka nango mbindo likolo ya mbindo. C'est-à-dire que ezali biloko moko ezali na ba erreur ya modèle nyonso. Donc soki bakoboya tango mosusu moto aganye mosusu abimi. Pona mboka na biso ko sala bongo. Soki bakoboya tango mosusu ko sala nomination. Nazale na ba election ngote wana soki bakoboya. Ndenge ezalaka ke peuple alingi oyo bino bopesi oyo peuple alingi oyo bino bopesi oyo peut-être na raison wana mais ça ezali na moto moko ya kuna apesi biso raison alors wana tokoki ko analyser yango
mais raison na koloba peut-être ya koboyela eza yango wana moto balingi mosusu bapesi mosusu alors bondimi be élection wana botike ekende ndenge boza komema yango bondima nyonso po lobi bokosenga pardon. Merci ndenge baboyi wana ata baboyi zowe ya kotikala wana na bokonzi oyo ya mariage ya FCC na cash donc oyo peuple alobaka yango basalaka te bon peuple ata boyi eza na impact te parce que na bamasolo na bango ya kulisi eza nango bochangai peuple bakomesana bobange eloko te bakomesana mais tolandi lobi na réseaux sociaux na évité ce bakoki kotia yango mwana mboka Félix Tshisekedi président Fachi akendaki na messe na Lingwala oyo motasaki misa ezalaki le cardinal Mosengo na messe wana après sima nango bayambani mais totangi bakomante bato balobi bato liboso bamesani eza Mosengo moto amesani. Ok, ma sœur Tiffany omoni wananga na ken église catholique chaque église eza na ba discipline nango soki eza na vengeance eza na ndenga lingai ko appliquer awa na ken église catholique l'église catholique azali lokola filet so bobwaki na mai ekangaka na mbisi ya moke na ya minene na matiti na mabanga na banzete donc Mosengo akoki te kobenga na Félix na place wana abenga na ye ou aboya kopesa mboto ou aboya koyamba ye non Félix aza mwana pa ya Mosengo aoyamba ye amesani te non komesana ndenge nini ba comprendre que mokonjaka moko non Mosengo aza na ba point de vue na ye wana peut-être ye mais amesana eloko te ayambi ye lokola akoyamba ba komi kitisa au président Félix Azanango ezolobelo ni papa bisika ba oboya ye bisika zoke komitika komi kitisa ya premier mi-temps. Oh mais je te dis il y a deuxième mi-temps papa Charles komi kitisa nini tala il y a premier mi-temps. Oh premier mi-temps il y a deuxième mi-temps makile ko lauka nazana yo makile sani ko lauka makile ko lauka eza makila ko azala mbongo intérêt ni nango kitisa na premier mi-temps parce azwa nini mama eza makila ya kolauka na deuxième mi-temps tozana yo olobi awati bozolo baba okanga bino te zelo komona awa ata ngulu aza moke aza ngulu akomi monene ngulu akomi mokolo ngulu Papa Charles wani ba proverbe eza na politique eza il y a des stratégies à kozwa batu venez à moi boye vous tous qui êtes fatigués kuna na kete po parole ya Christ awa na soki na stratégie politique oyo bazo benda batu après au commande mais Papa Charles longa kuna kantia ko mukoko akanga mpona ni mukoko akanga mpona ni na état de droit nani na tulu mutu Papa Charles lo otalité kokutana ya président Félix na papa Mosengo kala mingi te mwana mboka Fayulu azoya omo ateke mabongisi moko ya kitoko ezana ete mwana mboka Fayulu po mutu akoko kokita papa le président Fayulu muteme yaka papa Mosengo so alobi na eke yaka bosangana aka ndeko na yo. Je pense que Maman Tiffany otate kosangana mo ezana Maman Tiffany je pense que ndeko Fayulu akokite komi boma komi kata kosala boy eza na bato na mboka oyo mwasi na yo obali ye omoni pasi obali ye akomi mwasi moto mosusu aya botoli yo mwasi ombala aya azwi yo mwasi ake na mwasi na yo akomisi ye ya ye akoze tumbo nsima eloko ya Maman Tiffany eza Maman Tiffany do soki moto aya botoli mobali na yo azodenda pe akomi ya ye yo moto kenda bavoi non normal spirituellement physiquement obali ya yo mwasi mobali na yo moto aya botoli ye ake dondo na ye yo kanti makambo esili atoza na position ya faiblesse po yo aza na munduki po yo aza na mbongo azwi yo mwasi akokende kokutana nazoyebisa yo non répondre te akokende kokutana donc nazoyebisa ke ndeko Fayulu ne peut pas komi boma na sala boy non sangane aza muntu ayoka conseil avanda lokola supporter atala ndenge baninga bakobeta bale supporter te ko sangana
et kosangana ezo dépendre na ye. Mais politique ya mboka ofoza lango mayele. Ce qui okoti na mbeba histoire na yo, crédibilité na yo esili. Mais ce qui va proposer kosangana andimi basangana. Mais na modèle politique ya mboka o ezali. Na ba mariage yo ndenge ezali. So okoti okebeba. Pokuna évangile à Christ ekota na mitema. Omona oteke soki mwana mboka Fayulu basangana na mwana mboka Félix Tshisekedi ezali pe moko ya kokabula libala wana. Ba mariage wana eza makasi. Félix abeti cria wa ya ko déboulonner. Combien de boulons eza rouillé esenga birin, esenga bonbon. Combien? Esenga bonbon. Ba boulon de ko Félix abeti cria wa. Fa déboulonner. C'est de ba boulon ekangi remords. Siko banda ko ba système o déboulonner ba tout me ba système. Anga na lobini. Nakati nani atambisa système. D'autant que bazolo balo nani atambisa système. Instrument ya système eza banani. Instrument démocratie eza banani. Do bokolo bolobi par exemple cash FCC boboyi bato ba otambisa ngo. Mais papa Charles tika tuna mutuna tamba tu na tuna ki on peut mwana mboka chatumba awa mais les kenga ka vert. Tango batu balobaka libala ya FCC na cash. Nani azaka mobali, nani azaka mwasi? Te mobali Joseph Kabila. Oh. Ah oui. Nandeni? Mobali Joseph Kabila, mobali FCC. Nani ya ko bala mwasi? Nani apesa mwasi honneur? Atomboli na miso ba. O babeta wala nani? Merci tous on la régie. Tous éléments moko tala bano siko ba ko bota mana libala wa. Bana kitoko. Félix abenga bana na les boulons. Régie. C'est quoi ba boulon ria siko. Fongola on a clé so clé no ko buka na tema Stéphanie. Et senga birin. Tout boulot baby. Parce que boulot baby o kangela ngoli so moto. Donc Félix azo baby sa bande kwa FCC. Ah nande. Oh, si esenga ba birin na ba marto. Pour ba déboulonner. Oh. Na so kendo tu na bana ya bana mitrai. Bango ba doit fongola mituka ba kete kama bende kendo tu na nde bazoka kana pasi ba mona. Donc pour fashion ni comment pas déboulonner. Il faut tenir ya mécanique. Il faut ba boulon. Ba boulon na faut ba clé moko ya minene. Euta Amérique. Europe ye na ba ko fabriquer. Siko bande fongola ba lié pas fongola ni ata voiture ba PC ba tracteur ba caterpillar na ba remorque. Oh ba tracteur ni banane. Oh ma sœur. Ye moko nga wa batu na ye. Nga ya batu te. Il faut déboulonner. C'est quoi wa? Au déboulonner. Alors ego senga lisoni au boulonner. C'est quoi ça ko déboulonner ego zo 2 ans. Ko boulonner 2 ans. C'est quoi erni no ko bongisa ka mboka pour transport et salma na motoka. Merci tozo ala na régie na liloba o ya déboulement na boulement. Déboulonner, boulonner. En tout cas, régie à vous. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Production vous présente la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaga et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisi yo d'âge en âge et les 4 êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD, les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, Bateau France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93
16 781. Une seule adresse, au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Merci, nous avançons lentement sûrement à la fin de cette émission. Mais nous sommes toujours avec le pasteur, pasteur Charles Lelo. Papa Charles Lelo. Mais c'est ça quand même. Prophète Charles Lelo. Voilà le grade. Prophète Jésus-Christ. S'il vous plaît, micro, papa. Ils ont grade, mais papa Charles Lelo. Parce que ce soit Koloba, na yamba kindeko Placide. Oui. Après ça peut prophétie na pour na président. Koloba que président a 10 ans on zamba ici. Il faut ça à l'école. Il faut ça là. 10 ans à pouvoir. Ah ok. 10 ans. Donc bah 5 ans na ba sous 50 10 ans on zamba ici. Apprendre ya koleka Koloba o moto nzamba poni pour na 11e na 3e 6e république. Yo monite onkola talision na mamikolo zoya lolenge mboke okamba mana kibokonzi pamba tina yambaki pe papa Elinzeza alobaki que après président Félix bazo sala na échange ya pouvoir Congo comme royaume nande ko Eli des professeurs nzambe kandi mta opesa au nom de Dieu mtu mota opesa kombo ya nani ba tout ba pesa profession au nom de Dieu. Je pense que ce qui est un message outi na nzambe to c'est l'accomplissement o ya nzambe te accomplissement nango pe ko zalate ce qui va parler réellement de la part de Dieu to c'est l'accomplissement mais ce n'est pas facile na pouvoir ya Afrique et surtout ya Congo aux 10 ans à péter. Il faut aux alamats. Mais par exemple, Kabila a 18 ans. Bokonja Joseph Kabila a géré Bokonzi na ensemble na banguna Congo. Ensemble na banguna ya Congo. Joseph Kabila Rwanda naye, Uganda naye, Brazza naye, mindele nyonso Europe o balingaka biso te ye, ba Libanais naye, Chine naye. Bino peuple bino moko. A gérer na ba Congolais inconscient o basalaka politique pour intérêt na bango. C'est-à-dire il a regroupé bato nyonso wana. Bino maboko pamba. Abakisi na manduki. Et na système ya olobi attaqué. Ba leader na bino nyonso bobando ba ke ba leader politique congolais corrompu naï. Ba Louis Michel ba Belge ba politicien no ba kendo fuka mela naï. Nde ko kende yake. Etika ça ya ndeko Félix ezali compliqué. Ezali très compliqué. Parce que posa ya bokonzi na mitema ya FCC esilité. Bazana posa ya bokonzi koleka. Balinga bokonzi koleka mwasi. Oh. Je te dis la vérité. Donc ndeko Félix ndenge ba prophète balobi azala président ici. Mais ndenge États-Unis lingi bon ko pesa 20 ans te. Ezaki kuna États-Unis ba beti babal pona koyamba e. Ce qui a causé la politique, il y a oui. Batwa ou melaka na mboko bata politique ya oui. Donc encore elembo mosusu boko yebake. Mokonzi oyo tozo komisa ke tozwi. Aye ko bikisa biso, to aye ko enrichir ba paya ndenge zala bokonzi oyo wuti ko précéder o basali libala. Ba chinois va se retrouver, ba belge va se retrouver na ba américain. C'est-à-dire que ce qui a causé la bokonzi wana il y a non changement, il y a distraction, il y a faire souffrir Bamboka. Alors, c'est là que Akende Mosika ndenge bat nyonso ba servir bango bakei. Mais azala président, wana paro anazana ko répéter. So bimisika gouvernement na bango pan ba installer makamno président Sénat bimi azala président. Et là qu'on a se répéter. Merci toujours ceux qui sont en question il y a UDPS moi namboka fils Mukoko azali combattant ya makasi na kati na UDPS a organisé qui marche et l'on a ba combattant sous bataillon
oya salisi déjà salisi bataillon na ye o bazo sala pote ba fongola misoga kotala bokamba mi topé bokondi ya mwana mboka président Félix Tshisekedi fallait ba sala marche lobby oya hier ya dimanche mais le lenge mituka ba police ekiti wana bakangi na ba journaliste bakangi na ba combattant na ye moko pe na kati mais abeta ki sete soki tozwa temps tokotiela binango soki eza te tokoleka napesi mbote nyonso na bato nyonso bazolanda nga na minute bato bazolanda ngai ya lamuka ya cash Jean-Marc Kabund atindaki arekrutaki me bamaître ya PPRD na ntina bakanga bakombatan mpo na marche wana mpo ye aza na objectif akomanika ya vice-président après cause ya peuple oyo ezali déboulonnement ekufa nango. Jean-Marc Kabund apesi la police $3,000 na ntina ete baetufe marche. Nanu namona te bakanga kombata bayebiseke ekota malewa lia ndenge olingi mela ndenge olingi me yo totiko wana 16h po marche kosalama. Mais président de la République atindi conseiller na ye Mpidie Chimanga na ntina aya kolibere nga po mama Marti abengaki président balibere nga. eloko nazoloba na batutu bazolanda nga bakongolais. Vous savez les problèmes qu'il y a batu misusu na kati ya parti na biso balati poso ya meme me bazali oyo babengi bankori bato ya FCC abetisi te kobenga ete na lamuka totelema na IDPS totelema pamba te akomona clair te babimisa mwana mboka Félix Tshisekedi na likita ya bato mabe autrement na libulu ya bato mabe ndenge papa sa tenga na lobi oya ngai akasi yango na bakisi ndeko fils mukoko aokanisa ao réfléchir très bien mais na mboka oyo balingaka bato wana te moto azoya po épargner ba olinge te moto azopesa message ya kitoko ekosunga yo épargner akacho te pamba ta fundi abike moto akangisi ezali Jean-Marc Kabund. Jean-Marc Kabundi comme étant leader ya IDPS na moment oyo bango bato baza na pouvoir bayibi ba secret belé ndenge ba komi na pouvoir bayibi ba secret belé ya makambo ndenge ezali koleka. Or IDPS via IDPS to yebi ezali via ba marche ezali via kotelemela ndenge ba komi na pouvoir normalement il faut bataka na pratique makamnyo so ba bandai kotelemela ba bokonzi mosusu donc bela to keneka pratique makambo keneka kitok parce que natango Mobutu ba telemeli natango ya Mose Moke je pense aussi natango ya Joseph Kabila ba telemeli donc nyonso ezalai mabe. Or ndenge bazwi Félix na ba Kabundi mbele bazo kende kaka donc malamu kana malamu makambo bien mbele wa déjà salaire ici et mataki makambo tumbeleza déjà kitoko alors lokolo ezo kende malamu te. Je crois que fils mukoko asi amoni otango biso to lobaike makambo ezo ke malamu te bato mosusu ayi de pes ba finga biso. L'émission ya ndeko na Flavien babenda ke ba pasole bilamba awa mwana na bango moko na kati amoni danger. Or ce qui danger ezali ba kriaka andimi ya sauver leader na ye mwana ya leader na bango oya si akenda mabeza wapi boko kanga ye pona nini siko yo lobaki awe état de droit oyo fils mokoko ya bango bakangi et bongo bato mosusu na deuxième état. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Papa Charles Lobasuka, poto qui n'a vrai au fond. Non, le Lobaya Suka ezali que Nzambe azali kolona nyonso wana pona ba prophète pona basali ya Nzambe, mosali ya Nzambe abanga Nzambe. Soki Nzambe moto alobi na yeli kam molimo santo alobi na yeli kam asala likam ndenge molimo santo alobi. Pe to koyebsa batata na biso batika intimidation na œuvre de Dieu. Catholique na protestant ba intimida réveil awa babengi bango minzambi nzamba empêcher bango réveil ezo exister. Ba pharisien ba empêcher Christ Jésus Christ azo exister tilelo. Do démarche nyonso bakozwa mibeko nyonso bakocha ya makasi lokola na Babylone to ko affronter mibeko na to ko bukango à tel point vérité ya Nzambe s'accomplir
mboka oyo se retrouver ba leader va se retrouver peuple pe ayeba na se retrouver. Mais papa Charles lozo mo tozo kota no bitumba banzoko. Okota bitumba banzoko. Mais parce que naza lion. Parce que naza aigle. Yo mona nga moke. Tena mona mkete po oyo akufa no sonya pamba. Non. Naza lion. Tant baba osola na bana mnoko na mboka yo okoyoka. Oh, tika ba solola vérité ya Nzambe ko landa bango place nyonso ba ko solola. Déjà ndenge eza wana. Comme baba serviteur, baza obligé ya ko solola. To pesa ba point de vue o batika mbindo ba solola makambo. Vrai faux papa Charles. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Là vous allez en face il y a vrai ou faux et ça raconte. Non, vrai ou faux et ça la ganga bien. Surtout dans la cassure. Mais lelo na yebsaki OK. Ou pesi vrai ou faux, na pesi oui nanga na bakisi quelque chose. Wana pe oyo kelanga. Mais ce que vous singez loko ezala tina vrai ou faux. So na pesi yango na osala injustice parce que ba pasteur d'hier, ba pasteur GFT, ba pasteur ba tout ba leka na plateau non bazwanga. C'est ça que ba senga tenga na fongola nzela ba ko. Mais au moins tout ça comment senga senga. Papa dire to akufanga nango na motema. Aza besoin bimisango mais akufa nango na motema. Bon tout ça non le to votango mais le to kina na ndenge zala. Fani olobaka bongo. To vote combien de temps? Tourwana. Il faut te déboulonner na na yebisio. Pe na zepso ke biso to saka pe bato balanda ka biso. Bango bato balobaki yebsa matifani opesaka mo esprit. Bon, ce 100 jours eleki. Ce 100 jours eleki to récupérer 100 jours eleka mo colonie. Le 40e jour. 80 quelques. 80 et quelques à présent. Après 100 jours. Après 100 jours à présent. Et bien, ceux qui s'y goûtent, bakisi les sous 200 jours. Donc, il y a pas de ça. Bah, ça dit 100 jours, là, président, 100 jours. 100 jours, ramener ce bimi gouvernement, tout. Ça, na mboka na biso. Mais pas cher, lelo. Oui. Namona, nan, tout ça, bémission à débat. Ah, si. Nanan. Au Tinda Challenge. Tout ça, la débat na Ndekongefa. Ça la débat, c'est na YouTube. Est-ce que koka débat? Na banga ka débatté. Sauf na lingate ko sala débat na moto oyo akofinga, akoswana. Wana soki na santé ka biloko na telemi. OK. Na linga ko sala débat na moto oyo. Ya idée. Ki opesa biloko e kotangai. Parce que débat eza lokola intelligence, bozo partager mayele. Na koya te osa débat ke na mi mat sa na mi la ki sa kinga na lete mais ndeka na ko beta kaka yebe place au kene fois sentir que oui na kuta na mobali mais papa Charles lo batu ba sengi yo débat eza ngate na koyeba ye na koyeba mutango esa te ko kima li lo baka yo lo ba mutwana débat. Ba motango asenga débat na yo kaimawa. Tango asenga ki débat. Oyokela ki ngato ye. Tenga bina yo ki otela mena yo ki kamawa. C'est ce que j'ai dit oyoki mawa na nani. Na yoto ye. Te na yo ki kam esela nga kamawa dans l'ensemble quoi. Non. Ce qui a koya ko swana te ko finga te. Te na tala ki façon yo réfléchissaka. Yo za la rappena sonité. Te. En tout cas, il n'y a aucun problème. Nathan qui est sage. Vous comprenez? Il est intelligent. So, tant que vous se mettre si comme on dit, aucun mawa. Mais il faut que sengo. Oui, parce que sagesse et intelligence. Et botanine. La grande connaissance. Et cette grande connaissance. Et vous pouvez se sengo vie et pas yabat. Au moins, le problème yabat à débat, c'est quoi? Il y a des gens à débat, l'inga laksake, na leki. Omoni na mutuka peut-être na mutuka tsoyo tali mutuka bomona lokola moteur eleki et pas veleki mais loko eleka na kati ya mutuka ya muke so na yebso tam sope kozana ide na ngoti boulon obo de bouloni oyo bakangaka so boulon ezate mutuka no etambola te pe loko eleki makasi na mutuka boulon. Imaginez vos yeux boulons kangi mo tambola 160 en l'air boulon est fongamaté. C'est-à-dire les problèmes c'est quoi? To yiko yeba to sala débat sur nini. Bon non tant que débat si bobima ki na débat bokoni na palmier.
Natango ka komba mutubo oazo singa au débat. Ah oui. Alanda rope mingi. Amulandi na makasi vraiment tala ndongo sala ba makamna. Abi namona mtu ana sage. Et puis aloba makambo ya linga faire convaincre bato. Mais maman Tiffany na singi yo oyebisela ngai. Tokutane na même plateau. Prophète Placide. Prophète Placide. Placide. OK. Bobongam. Oh. Odi bobonga. Ezali tozo sango zotia ngai na ye. Oh. Le ban na yende bon ye azotala yo. Écoute, bobongam veut dire quoi? Hein? Yo za journaliste. Hein? Oya quand même ça débat, n'est-ce pas? Hein? Yé moto asengi débat. Bobongami journaliste na invité. Bopesi mokolo, bopesi thème ya makambo to ko traiter. Nde to na plateau. Débat ne d'abord asengi sur nini? Si makambo ekolot. Ya mboka. Ya mboka. C'est makambo mboka. Na makomi, makambo nzambe. Makambo ekolo ko 500 na makambo nzambe. OK. Par rapport au président Nabiso, donc atalisa lignée prophétique. Donc afungola prophétiquement parlant, nini mabongisi nini onzamba zana pour na Congo et puis pour na président Nabiso Félix Tshisekedi. OK. Ndeko nani Placide. Oui bien. Ndeko non, namona evo ete. OK, alanda. Ndeko Placide na yoki message na yo ekomi oyo sengeli Papa Charles débat. Na lobi soki eza débat oyo ekotonga pona mboka oyeto sali. Soki eza débat ya tembe o na kanaki koya na débat ko kanate ponzambe alinga bato bakana basali na ete. Débat ya kotonga ya komila kisate ke ngai yaka Papa Charles azali prêt pona mboka na biso. Merci beaucoup. Vrai ou faux, Papa Charles Lo, Tokei, na vrai ou faux directement. Vrai ou faux, Papa Charles Lo, na ba prière na yo, yatango nyonso po na président Félix Tshisekedi. Osambela kanzamba pesa ye makasi awumela ayeba ndenge nini ya kokamba mboka o monene nkola pesi eza charge. Vrai ou faux? Nakoloba. Vrai ou faux, Papa Charles, s'il vous plaît? Non, qu'il y a vrai ou faux, non? Ok. En tout cas, nakoloba faux, hein? Yo sambela pona mkonja. Bon, ça va. OK. Oui, c'est ça. OK, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Papa Charles Lo. Papa Charles Lo, s'il vous plaît. Ah, oui, balanité. Naza ndenge nanga. OK. Papa Charles Lo. Oui. Vrai ou faux? Congo tozaki na Zaïre, tovivaki parti unique, un père. Congo ali ozokende, on dirait ozongela système ya parti unique, kaka bango mboza na pouvoir ya koganga. Parce que ntango ba parti komi ko sangane, komaka eloko moko, etikala parti moko, parti unique. Vrai ou faux? Vrai na faux na yo. Je dirais faux. Faux. OK. Vrai ou faux? Peuple congolais a mesani déjà. Na oloba faux, hein? Komesa na mbunje eza ya motema pe ezali faux. Papa Charles, vrai ou faux? Wana makoki ya kokende koluka évêque mukuna pona koyebisa makambo lobia. Vrai ou faux? Faux. Faux. Vrai ou faux, Papa Charles soutient évangéliste? Na prophétie vrai. Tu n'as tout niveau faux soutien kaye. Un message yo vrai. Comme Congolais vrai. Mais pourquoi nous partager question ngai?
Parce que soutenir un message, faut soutenir moto c'est et ça est belette. Il le baka que vrai. Dans la vie privée na yo soutenir en ndengeni. So ça y a bientôt. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était la princesse de l'Éternel avec Papa Charles Lelo. Nous vous disons merci, nous étions ensemble. En tout cas, j'ai béni le Seigneur parce qu'il a nous dit, c'est bien de frères de demeurer ensemble. Le Seigneur a sauvé bénédiction. Je pense que bientôt là, Papa Charles Lelo, en face, il y a prophète placé. Parce que ce Papa Charles Azoloba, Azo côté la mingi, côté batba au sepien. Ce qui peut prophète à l'écart, côté la mingi, batba au sepien. Siko, to tia bango mi balé sika moko ba pesa biso makanisi ankolo pona ekolo. Eske o balobaka on a mosuni. To o balobaka on a molimo. Pe en vérité le lenge makomi et lobi. Tozawana na ba demande na bino pona ba débat. Vraiment bo pesa biso bolingi nani bakutana esika moko pamba te batu bosepela ki mingi na rencontre ya Bishop Chatumba na Papa Ngefa otalaka actualité otindelenga débat Papa Charles Ngefa na Chatumba otalate non débat contradictoire otalate opesi mbwa te opesi penza mutu mutaboya zongiseli mutu le cas est bien hein? Il est très bien. Bien écoute pas soda bazakia. Permettre ngana le balika moko. Je crois na opesa pe numéro na bandeko. Je vais dire une chose. Na sala débat moko na et pas Alvin. Na ndeko moko mettre avocat moko. Moto ya FCC. Na kati ya débat to salaki azalaki te na respect. Ya mosali ya nzambe. Mais quand même à se ressaisir après ya ko senga vraiment pardon. Alors après débat wana bandeko oyo na yoke la kabalanda kabiso ba bengi ba lobby ko sala débat. Vous comprenez? J'insiste. Ndé nazabo je vais prier. Merci beaucoup soki kaka makambolo ba maîtriser en yo moko e ko ozobanga to ko pesa ngona miso ya moto. Pamba te bato batala rabino ba commenter te lobana lobeza bongo te. Eza bongo te zo suki la bango zo komela te mais yo lobby en librement. Soko en face ya mutu mususu o lobby yango. Il n'y a pas émission en face, c'est ça bonté, et ça boue. Et ça débat, moi, c'est la constructive parce que la princesse m'a aussi. Est-ce que permettez rapide, na kati ya likambo itali débat. Ce qui bozo ça la débat, mutoza na esprit saint, aye na nzoto, aomona lokola makambo na ye, eleki kitoko ke ya moninga. Mais après le temps, baya kondima ke makambo Galilée alobaki sur moina soleil, ezalaki vrai. Plus 243. Plus 243. 89 83 77 536 89 83 77 536. Merci beaucoup, nous vous aimons beaucoup de l'amour du Christ. À tous ceux-là qui nous ont suivis, la France, Belgique, Canada, State, Texas, Allemagne, Hollande, Finlande, Brésil, Afrique du Sud, the people of Centrafrica, Doumela. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'Éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaga et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisi yo d'âge en âge et les quatre êtres vivants disait Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD, les CD sont déjà disponibles. L'album trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au +33
65 93 16 781. Mamae, Bateau France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavoubou, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Le goût et la cuisson ne se discutent pas. Émission Yassika et Yé. Désormais, chaque dimanche, sur www.nazareantv.com, retrouvez Mama Mariam Piamé. Émission culinaire, le Boko ya Mama. Hey, hey, hey. Nulle part ailleurs. Bonne digestion à tous. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mukondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi